Mbote mingi bandeko balandi émission Kindoki politique ya lelo e bandi merci na fidélité pe confiance bopé sabiso na cadre émission lelo na plateau na ngai na zabongo na mwana mboka Toto Lokota na etokosola ba question d'actualité à zabongo analyste politique pe moko bai politique ya République démocratique du Congo citoyen congolais bien évidemment to sola na ba question nyonso ezali koloba makasi ya mboto kene musika na émission na biso lelo tika to kanga quelques sujets d'actualité urgents. Incursion de l'armée rwandaise RDF dans la matinée de ce mardi 24 mai 2022 sur le sol congolais. Les RDF viennent d'attaquer Kibunda Baumba en territoire de Nyiragongo. De violents combats entre le FARDC et les RDF ont été signalés ce matin à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours là, bien évidemment, communiqué officiel Nangambo, il y a gouvernement congolais pendenge ni makambo et kotambola. To ba que actualité ezali pe Nangambo ya hydrocarbures, pétrolier s'accorder sur fermeture et station service au plus tard 22h. Na o talibongo le lenge population elle est là qui commis ce que ngo somba carburant au baksambongo likolo ministre hydrocarbures atalesi que asola qui na pétrolier penion so ezalaki solution ezwamaki Kasai centrale. La cour d'appel confirme l'élection de John Kabea comme gouverneur. Examen d'état hors session, édition 2021-2022, le Go et Pesamaki hier, Navel province, il y a Kinshasa, Yango édition et Bandaki, n'a étendu la République démocratique du Congo. Alors, Sangomosu Sezali qui n'a uniqué l'activité académique est momentanément suspendue après manifestation avec étudiants et Salema Kilobi Bazali qu'on réclamait bongo application entre autres kokitisa frais académiques mais aussi comme on a effectif il y a Trans Academia au Balaka Kibango. Alors, RDC demain s'ouvre à Béatrice Hôtel à Kinshasa un forum sur la paix et la cohésion sociale au Kasaï et au Kasaï oriental. Ba question d'actualité ya moko na lelo tozana mwana mboka Toto Lokota na plateau Kindoki politique mbote mingi ndeko. Mbote mama journaliste pe na sengo merci ndiko ya mbinga na plateau na yo. Bonne santé. Aussi, Nzamba Zobatela Toza Malamu, Dengembo Soke Malamu, Negebsofe Toza Malamu. Forum de réconciliation de Katanga, aujourd'hui, ton moni pe, banekwa Kasai, emboîter le pas, alors que, Bamsu Bandé Kolobeza qui m'a bé. Comment est-ce que, yo pensa personnellement, aux oies qui, lisanga yango ya bana ya Kasai, ya Katanga kosangana, comme on a ba leader na bango kosangana, pour que, ba se réconcilier. Comment est-ce que yo moko, o analyse qui a? Bon, na o etali makanisi na ngamoko na moni eloko ya mabe ezali na katite po isika nyonso bazo benga po na kimia eza malamu soki bato bazo parler na réconciliation c'est que bango oyo baza bakatanga bayebi likambo nini bazalaki nango tango mosusu na kati ya libota na bango mo banungu ezalaki donc mabe ezali te na tango bandeko bamoni ke basentretiwaki bamibendadaki na likambo moko soki bamoni ke esali ngunga basala la paix eza malamu et quand le Katanga va bien, c'est que le Congo aussi ira bien. Donc, pour n'anga moni ma bé mon côté. Na ba bazo pe satan musu bango ba rien penser non, ils a dit que bazaba na mboka moko, ba yebi makamuni o isala ke ba bendana, tangu bakani ke ba chia pekimia, tokoki ke ko encourageant et s'occuper et ça dit que ba province mususu balanda. Eza m'embêter parce que le Congo eza lokola corps humain. Eza na maboko, eza na lisu. Tango lisu ezobela yoko chaka kisi na lisu mais ngana mona mutu passe eza lisu mekititi na mutema donc soki Katanga eza mabe soki Kasai eza mabe na kopesa yo moi preuve moko lelo botangi Katanga botangi Kasai mais soki na yebiso pe pa na nga Équateur ça ne va pas oh bino pe ça na problème mais ya makasi lelo PPRD o ekenda pour soki bat bazolo baloba na biso ka mebolo ka PPRD oui mabe mutu asala ta pe 20 ans 40 ans ikozonga. Et quand on parle PPRD, tout le but est qu'on dit PPRD à Katanga. On parle PPRD comme parti politique. Et Pesara Bibiso, l'Équateur candidat mon tango wana bobo. Bon, na bande ko anga baza Équateur baza na PPRD na yebi ku tout tendenge batika kati candidature bon eleka. Parce que je connais quand même bande ko ya bwana makasi baza kuna.
aleka kana tango wana a continuer tirelo mais lelo maman na omi na webisa yo mais c'est bobo boloko azo gérer province sur loko la famille na e ça loko la royaume na mbana ko kendo lo balikambo za contraire na été biso mususu to dinga kataka to kende mais toujours vanda pona nini izana baleki bandeko bazana kacho tisiko yo pour seulement avoir dit non à bobo mais quand on sala yango azo frustré pas tout ozomona parce que les tozolo ba azo frustré ba tout na kuna ko kende ko lobalika mususu te contre roi bobo na butu ba ko côté là ba ko beta yo or azo gérer nanu très mal mauvais gestionnaire gestion eza mabe tong ba vent ya kolongola ba gouvernement na lingi na koma siko na likambo ba ki réconciliation au romona pe siko na 4 Équateur tozala eti na deux lignes d'abord aza incompétent c'est toutes les lignes incompétence moko ya makasi mais na schéma normal la démocratie quand un gouverneur est compétent nani azana droit remarquer en bosso c'est assemblée provinciale sur autant assemblée provinciale je remarquer en côté biso ba leader ya coin to kula musaka pepe pe on a kolobaka au monde sikoyo tozana schéma musu to ko sala te mais boye baké 2023 ezoko ya c'est que naïe bobo incompétent na ba député wana pe baza ba incompétent alors bino lo bo sala kana 2023 bolongola bango mais au romona bande ko mususu bazana schéma au mona ba notable Équateur pour na bango bazoka sa schéma wana biso za partant en côté mais au moins il y a un problème mais le lobby je connais déjà au bazana Kinshasa atiki musala atiki famille il s'est dit honorable ndeko moto so kapuna te so lobi na boba robeto mais bobo wana mokola kolongwa famille na yeba komono ozomona te déjà kanda je vous dis na kopesa mba kombo ya de nos jeunes frères ou la génération conseil de l'Équateur azana kacho pour n'avoir simplement dit à monsieur ko dénoncer mauvaise gestion à gouverneur mais sotant na kacho libota nezo sepela ils ont ça la barankine et le lobby ceux qui nganga nzambe moko ceux qui pasteur moko ceux qui leader mo lobité réconciliation ya ban Équateur bon na mabete parce que tozana likambo toke kuna ko sala parti politique te toke kuna pona ko sala rébellion te toke tang musu muto ba sote mo ne ko na bino bonda sala kibo pas ne ko na biso il est quoi toke bolimbisa bakando kina mutemba bolongola longa c'est celui qui aussi sango muto mutazongi na camp politique na c'est pour moi c'est longa eza malam parce que dans toutes nos provinces moi ba frustration interne entre ba province et ali na banko oyo ba ndeko moko bazo sala ça photo bana tolu ko ba solution na kati ya ba province ya mboko luka solution na mboka non il y a deux chemins wana eza lokola tokolo ba fait moko privé ce qui ba to ba par exemple réconciliation les Katangais ça n'a rien à voir na makambo étatique. J'habite sur de distinguer entre makambo ya l'état na ba makambo moko privé wana eza makambo privé eza na ngona makambo ya origine premier ministre akota ni ko constitutionnel te eza organisation ya bato moko babite to kana kati kuno kuta muta PPRD okuti mutu ya MP okuti mutu ya IDPS mais le ko la ba Katangais ba sema comme na bango c'est comme biso et yo parce que toujours ça la réconciliation de Équateur de to télémission mambo l'état te wana eza makambo bakalele ça c'est dans ma famille ça n'a rien à voir le baga ekozala kaka un impact sur que côté moi qui mais ça n'a rien à voir na mboka eza ba makambo ko privé moi j'encourager bango surtout maman na bino za pandi sango bino boye bité que il y a 2-3 mois moi nous ezala ki kuna na katanga ke bazonga ba beta bande kuna so baluba. Pourquoi mais chef de l'état ça qui déplacement vers le Katanga merci tant que chef d'état sali yango malamu yango wana parce que tant batikel bango Katanga bataille na miso bia faut la ndeko mutabanda ki ideo chef d'état sali ngona nenga président mais tant batikel nani na banda ki yango et oza kana ndeko na bango Katanga moko banda ki yango pe na ba mboka na biso ndoki bana to sala ba mariage to balana tant musu akipe men kota mais bato ba beta o banoko bana ngati na ko ngolo te mais tant mokonza mboka sisa on nenga likolo et na nenga femba ngba fana ndeko bandaka so biloko ato mon bato ngo beta na baba ndeko ba bokilo nanga sikonga na kubeta banoko bana ngande ngeni ndeko limisa na yebakite ba bongisi sikona libuta mais mokonza sala on na ndenge officiel ya l'état mais na nenga c'est entre bango faut pas se condamner na bandaka pour bandaka ka boité et ça moko na bango c'est comme ngana biso pa na biso et ça na ndeko na biso moko bobo résultat de l'Équateur 100% mutabasa ko so tumula baninga amena sarabat mais tout yebi ou ba homo balo bakakoza mukolo so pe pi ça dit que ça mukolo moko kolongwa siko tanga kolongwa soki ba réconcilier bato to yebi retourner parce que ça na bato bazana rankine na zolo bango devant la télé ça bato ba ya Kinshasa 6-7 mois ko ozonga te avant na ka mutema bi mukolo kaka bobo wana pour pas ne ko sina na ina libuta ne ba komona et bilo ko ne otika la bongo kwana Kolongo la haine, mais est-ce que bah fait politique ils ont la carte parce que tout le monde a qui deux leaders éminents, l'ancien président de la République na Monambo comme fait politique moko et vous en c'est ça ma bé à Congolais fait politique mais vous en Joseph Kabila président ou les kaki kala azana famille politique na ye comme nango
FCC parti na comme nango PPRD. Moïse aza na ensemble na Moïse aza candidat président de la République. Est-ce que Moïse va voter quand na Katanga? Moi je connais bato Moïse na Équateur na yibango na bandundu. Si ko fait politique ni za na kati. Soki balingi soki ke ba parti na bango balingi ba yokana ekozala te na niveau te ya bakatanga te ekozala ni ba directoire national nde ba koyokana ba sala alliance c'est ça problème te menali kambo ba katanga bongo bani ke balingi ba sala katanga bimisa candidat président de la République moko c'est que ngo ba on a simbaté non na ndenge ya katanga ko simbaté parce que ba parti moko te et simba au plus fort de la sécession katangaise Tchumba zala ki be basende bazaki bazaki côté moto so mo na Congo province ba rosa l'engagement na yebiso mama na ekotikala ka ko simbaté ezolo mama que pouvoir il faut zonga ya katanga. Non, wana is a fou. Wana is a fou. Parce que pour président de la République, comme président de la République, c'est quand Katanga doit voter. Président de la République, comme président de Katanga. Yango wana passé tant que sur la Makambongo, yango moni na to bino. Ba famille politique ya Kabila. Nazo bané pas te Katanga te, mais attaque Kabila. Atike la biso Makambo ma beti lo toujours souffrir. Babilo va retirer sur l'élection un tour wana. Congo est un pays moko vaste, 80 fois plus que la Belgique et 5 la élection à deux tours. Pour nous aussi, ça m'a marqué leader local. On a leader d'abord, faut avoir leader local et puis leader national. Nous avons une alliance. Congo, ils ont déjà une alliance. Nous avons locaux, oui, et gros ça là, pour voter président, on a 11% comme président Bimaka na Katanga. Ma bébé premier tour, ma bébé un tour yango toujours mon awo. Il faut deux tours. Ça le premier tour. Dès Barobima, maintenant ils doivent avoir de grandes alliances. Nous avons Ngayoyo, na Zuso qui présente Moulou, Bamoko Bima qui na deuxième tour, na Mémé Équateur, na Tali Sebande Konanga. Car en Équateur, on a des Konanga pe Moussou, Aïe na Mukongo Moko, tout un Ningan Équateur, to Bibi leader, Moko na Souka Biso Tondimi, to Kondimae, au Romo na leader, on a un ancrage national. Mais ceux qui vous ont biloko ba un tour, pour se trouver président à 16% va voter quand na Kana Bangokuna, tout ça. Aujourd'hui, le Kassai a emboîté pas qu'on a pas de problème, les alliés. Tu expliquais Katanga, tu expliquais quoi? Si, bon, Nazali, Naza congolais, mais je ne suis pas kassaïen. Mais je pense, ce qui va l'obliquer, ça la réconciliation, mais je ne pense pas, on peut parler de réconciliation, et si c'est certain, dans toute ton province, c'est ça le problème. Parce que si bateau détourné, bon, on a gouverné, gouverneur à Kassai, Mouto Kassai a détourné Bambon. Moi, je vous dis aujourd'hui, si on peut citer ma province, il y a une pauvreté Makasina na Congo. Il y a une attente Kassai. Parce que biso l'Équateur, il y a une pauvreté, mais moi, pas na biso. Zambe Zalima et Zali, Koulia, Zali facile, mais tu vas voir l'Équateur, pauvreté à Makasai parce que Zambe Alima et Zalima. Mais Bango, tant soit Zanga Kana, Bilo Karolia. Pour biso, l'Équateur, tout le temps, on a classe. Moule betara du 1er au 30 saison ils ont beauté pour ça une autre moule les alaka hernion surtout milona et ça facile nous des ébélés ni les ébélés donc pas c'est gros ça la menzala en Équateur les abiloko ils alaka mais bande ko nanga wana so il va y passer la réconciliation bon c'est qu'il y a un problème c'est le deuxième sujet mais question mon réseau il nga et ba groupuscule tozo ko créer ba tribune abiso to créer Katanga to créer Kassai to créer Équateur to créer ba groupuscule na katia RDC c'est vrai que tozo na ba tribu ebele mais est-ce que n'est-ce pas que comme un problème lobby parce qu'on est réconcilié entre nous ba Katanga peut pas se réconcilier entre eux. C'est quoi la suite? Maman journaliste nga eloko nazo senga na kanisi na po banda ko emboîter langage ya président. Tant sous président zolo ba avec système scolaire na biso ezamabe ba prof ba professeur ba seliki. Ngana yo to kamata mwana o assisté examen d'état na 2002. To banda pour to banda 2002. Mais classe c'est kufa de cela voilà. Ce ba c'est kufa ngol banini. Façon ta musuzu biso ou be ba papa na so batangaka na 80 et ça les bana ba tanga l'autre. Tu comprends, comprendre à l'obité à les années bana ba tanga l'autre. Et ça m'a comme belé biso tangaka ba grand pas ba belé les a sauté. Et ça peut même na histoire na makambo belé. Congo sur ba Congo ils nini. Pourquoi toujours nga toka son Congo ils alli ensemble d'abord tant roi bel avec na ba frontière tant que ba nini et ça qui ensemble ba tribu. Au bazala qui na tant wana na ce génocide ne me trompe pas na 1885 tant azwaki et puis tant azokende a omona et ça qui batete là bango wana ndé ensemble basala Congo. Et quand on parle de Congo ezani Congo les loba bizana 26 provinces. Il y a un moment où on a assemblée provinciale, on a assemblée nationale. Na carte assemblée nationale, bana ba kawana.
ba député au bauti na ba province dans photo ka soni te koloba que mutuboaza ndeko na ngai machi ya mumeno non tozo kende non wana bato bazo sala mabe bazo kende nango to sec ndeko c'est quoi si on a le appeler ndeko moi je suis na lo bana kananga moi je suis de l'Équateur d'abord congolais nous sommes ndeko nanga mais naza congolais d'où na pona comme congolais na uti na uti l'Équateur mais la preuve est que je suis pas travaillé c'est mon aboti na boti na baluba siko yo bisanga na ndeko yo beka ndekeni siko moi na ngana ndeko nanga te ndeko yo lingolo ba moi je suis de l'Équateur mais moi c'est on a boti na ye bana na baza ba tolu pata et comment na tango moto mona ki même na ba cabinet yo kaka munoko moko ndezolo ba il faut beau créer une émission. L'administration c'est quoi? Cabinet politique ezani na niveau ya ministère administration sur la secrétaire général bon ministère et cabinet politique. Il y a un secrétaire général batika ne ba ngone bakenda na niveau commune je pense chef de bureau ni yango mboko ezala ka gérer na banité mboko ezala ka gérer na administration c'est-à-dire que ministre soka il faut que ta CG ça ba directeur ce ko bango to ba ta province mo to gena par exemple ministre de finance siko donc CG finance mutu mboka na directeur ba finance ba de mutu na mais yo oye na cabinet na yo cabinet ezali ka mususu to gena cabinet politique ya mutu ezali ka mususu cabinet politique ezali ka mususu ce qui a tchemse parti na ene mutu ya mabe bilo bato parti ya mboka mususu bolongo moi je pense pas que moi je suis par exemple na MR ndenge na zawana et toujours ministère secrétaire général de biso et administration na quatre ko ba swahili c'est ça clé à ministère mais biso ba tout tenir cabinet parti na ba fédération tout au sein ya parti ya cabinet faut pas fédération tout ça mais ceux qui par exemple tendance moko leki mais papa si vous par exemple na 35 postes il ça beaucoup bolongo igonde igande et ça kana moko le Canada na 3 et ça problème et ça biloko moko ba fiti même Jésus-Christ na ba pona biso ba chrétien na ba ndeko na musulman Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur tala na ba apôtre na ayo kota lola te ubika te pour Jésus ba porte tout bazaï parce que mon temps monsieur bato bazaï pembe na oh moi si je deviens aujourd'hui président de la République ma compétence c'est ça partout mais on t'a besoin que apona mon nom tu direcable na il faut na yeba ce qu'on a passé à tester bon pour m'ta comme direcable tribalisme pona non tribalisme existe à kati oh là là tribalisme ezate tribalisme ezate so on ba tribalisme mokolo mususu tozalaki na meeting moko asuka je crois que vous appelez ba meeting asuka sur la bosanité ya ya papa na biso était Tshisekedi na 2011 avant campagne tout ko zo ya ki to na stade de ferme alobi Congo ezokola si na génération na bango uta de l'indépendance ezalaki na belema moko abi mais nazo mona il parlait de notre génération na biso abi nazo ta la génération na bino mutu ba ko sa notre tribalisme existe souté batu ba beti maboko abi parce que ta la parmi le premier élément o ezaka socle ba mariage na bino abi omoni ki ba mariage na ko na ka mutu akutaina mukongo na zui akutaina zui abi délai le konta mbosu bobundisa ngo bo ba bolongi de tribalisme o etikalonisation tomuke parce que na tango tribalisme ezalaki o ko mona mama journaliste même na libala na yo o yef mana mobali papa na tuna mutambo kani o mutane te na dingite mais lelo yebisanga yo zo mona ma parmi na ba mariage parce que pas ngo na ba mariage na biso likambo famille likambo ya prière ressource sur tribalisme on ngeza côté makasi te zali mais eza non batala c'est ça le problème ezali siko boy même na école tant tokendaka okomona babi mama Naomi a distingué na 70% et ngolo bani ana 30% mo yebite siko bakola doka 30% yebite pour ba échouer ça OK omona mama Naomi a échoué à 43 siko batenga lokona à 43% mais lokona zoka 20 na courbe bolo kisanga ba te batala ka moi moyenne normalement na Congo na moyenne tout ça tribalisme était tala maman ba payo tribalisme ça moi je vous dis chez moi l'Équateur il y a des balouba ba fanda kuna na biso to tunye kutu mboka na yebite OK na Katanga moi j'étais au Katanga bande kuna biso na na Enilu Congo tiba ezali nde sikondeni mutu ya mayele soki na ko kesa bande kuna même Rwanda to binga Rwanda en son Rwanda za na problème na Congo te Rwanda la Congo bana problème te peuple rwandais peuple Congo bana problème te le problème c'est quoi ezali na écrire ba master moko groupe wana ya ba o ba benga James président actuel, ce sont des gens qui vivent dans le camp de réfugiés en Ouganda. Sur l'histoire na bango, bazala ba Rwanda o teke, ba parents na bango, a Berimana, a Bengana ka bango. Ou le président actuel, aza Rwanda teke Rwanda koli na Congo na Rwanda neti ngaote. Ses parents ba bima Rwanda, ba kenda ko vana camp ba réfugiés na Ouganda. Moni ba frustration là. Ta bazo expliquer bango so que non soki bozala awa, eza pour président Mobutu a soutenir Berimana, ne ba papa no.
bakola nango 2 ans 3 ans 4 ans obi que groupe wana basala coup d'état na Uganda. C'est ça il faut bocha ba émission appropriée tout bana ko expliquer groupe au mona wana le président actuel Kagame obi surtout il est là lelo mais Kagame fi chargé à sécurité na Uganda. Biso mona atinde biso ka James ça mais Kagame fi militaire na armée ougandaise sous na Museveni wana chargé ya sécurité na mboka wana et nam oya zalaki leader na bango oya kufa vice ministre de la défense ndetang ba mona kitang mo ba sengi so yote pesa so manduki to sunga to libérer mboka na biso ne baya ce que mon équilibre attend baya il y a des Rwandais au ba expliquera bango balobi mo ne dikambolo ki na biso na Congo biso lingi conflit na Congo te mais pour la ligne ils a groupe. C'est ça même chose que les tribus na biso ezala kana batu moko pour ses intérêts à lui alingi assisiter baninga na en or le Congo le tribalisme n'existe pas. Le deuxième point, il y a émission rapidement agression rwandaise ils ont signalé les lots dans le territoire ya Nyiragongo en République démocratique du Congo où tu vois moi c'était likambo yango Rwanda depuis longtemps dit maraté que bango ba attaquer mboka Congo mais les lots penza ba biki batiki na ba bloko ezo la ki ça comment que ça qui armée rwandaise yango wana nous surtout au président Félix Longonia les voiles vont tomber. En fin de compte, même la communauté internationale va comprendre que toute forme de rébellion au Rwanda, c'est la biso. Ils ont raté, c'est le Rwanda à travers ses dirigeants au bazar n'esma bene babundisa biso. Mais ba wanga naka, ba kosa naka na sima rébellion. Tala lelo maman mes journalistes so tali histoire. To utaki biso tu nakanda. Mobutu akei makambe salami mami to bundi. Mais au komona ndeko Jean-Pierre Bemba. Asala ki rébellion na MLC. Ndeko Roubert basala ki PRCD mais soko tali na ba rébellion na tangata mi balon na minene koto ko mobulu etikala tilelo okomona ke ba terrain oyo Jean-Pierre Bemba azalaki mokoto vana na dialogue inter Congo to solo makambe sala nini et si là okelo na basa kusoku da kimia okelo na kuta kimia mais soko zoki côté oyo Roubert azalaki RCD omona mobulu za pourquoi c'est simplement parce que ba raison oyo Bemba bundelaki ba raison simplement congolaise tant pas moni ba vena bango tikatiki na ye mais ba wana tellement pas bondela ka ba raison congolaise te oromona ba ko continuer ka souci na bango ezalaka balanda ka ba FDLR na bango et puis ba oxygène ba yibara biso ba biloko na biso et si seulement si le kola toujours dirigeant oyo a télémé kambola maman na ngai tozo ke ni ba vol moi siko e komi ko lakisati biso sali ba ngoni tozo landa M23 au soit disant baza rebelle na biso rebelle oui tir des roquettes toza to kangami biso zalaka to bonaka braza ba beti obi to zalaka na boko Congo na braza na ngambo na braza ya Sassou mobulu ezalaki kuna to ba image hier ko ba que FARDC si ya wana ina loba histoire ezali na mboko to zalaka na mboka ona Kinshasa na braza ya Sassou mobulu ezobunda obi ekoiti na Congo mais na mona kite aba dirigeant so pesa ordre ke ba me ba kota mutu angamba ba na oteboli mbisa ezalaki na okaka na beta kibo ekoi kuna parce que to kangama mais biso na bango toza tokanga ma soki biso tona la M23 au soit disant bango baloba keza rebellion na biso mais soki obie ko yepa na bino boli kanga na ba fa diplomatique bino koma bokota somo na bango ezake babandi ko démasquer bango et cette fois-ci avec Félix Tshisekedi na force armée na biso maman mais ils ont que déjà que n'angambe état de siège et tambol bien madame té to kene na niveau nazo zonga kaka na likamu nazo loba na yo soko moni batu musu bazo linga likamu so te bazala ba intérêt na kati il y a jamais quelque chose de parfait ici sur terre kokende so ba chrétien ba limbisanga nzambe wa kelaki mokili azaki na mokolo moko ba fandera bi ana regretter pour nini na kelaki mutu soki lui il est tout puissant alors il a regretté pour mutu ça que kambo moko ba comme ina suka après bon balobi teke état de chez à 100% tout ça na mboka oyo tozala kia tant tozokola to bana omela kisa malaka bana omela so kamokini et moto comme na kini et moto comme na tenzunate oyo pona ni basaka bon ba remarquer kiso to pesa que et simbite point est-ce que ngungi a changé ndenga ko so benini ba mona simba soute c'est comme ça président a pesa qui état de siège mais tant mo konta état de siège yo kasi na ngambo ennemi akangi maboko il peut changer stratégie il peut y aller mon gouvernement président a pesa to même couvre-feu mais ça rappelle mesure moko ba to chana couvre-feu muto tambola 18h au mona muto ba chela couvre-feu ka kilete lo ko kanga na 18h na ba tambola na sala ngona mol maleme est-ce que va to ko tala na nilongi to lo bake ndenge mboka ezala ki ava de siège za sur le lo soki ata ke ezala ki na ba mboka mususu bato ba ndaki olekate
mais ceux qui attaquent qui pour l'année bozolo bata malamu wana teke noté na tango état de siège tronçon bozalaki et bandoko le katé mais bato bakomo le ka na tango état de siège ezaki mais entre d'appel le kola paix monguna azo changer pe stratégie parce que nous sommes infiltrés biso au lieu tout s'entretuer tout simba na makasi to bakisa côté za ba manque mais ngapo na nga état de siège campé bem balobaki teke non état de siège sa guerre 100% même aux États-Unis ben aller na longa iba on so bombarder bango baloba teke non parce que ngana kangi porte na nga ndako ne moyiba kokota te ya niveau faut ba suspendre non ba suspendre te mais ba ça la lokola ba na ebité terme o ko benga nini donc évaluation c'est ça. C'est-à-dire qu'après autant de mois, état de siège, total la force. Une année déjà, chef de l'État a proposé qu'il table ronde. Si, le coup, la couture, nous, est complémentaire. Il faut être kalakaka. Mais bah, c'est suspendre, mais bah, vanda, bah, dans la table, bisoto, kangi na gauche, munguna, bino bato, bozomuna kesimbité. Boy, maïla, munguna, boy, on peut ça, mon konzi. Parce que ça, bongo. Tant que bisoto, so kolisa maele, munguna pas so kolisa maele. Notamment, bah, notable, il y a. Bah, notable, il y a un moment, l'état, non. État de chaise féticala. Mende. Vanda bata l'évaluation nango côté où moi faiblesse ndenge ni stratégie banguna baza nango pour on évolue timukolo qui met ko zonga total na mboka la ndé to ba mkonza mboka longo l'état de siège. Très bientôt si ça na likameta loi électorale loi o ezali bongo ko bongisa mobeko o ko sa ke to kene na ba élection parmi ma proposition et pesamaki na jeu 13 car 5 propositions ezali qui retenu jeu 13 d'ailleurs il y a beaucoup à s'appelle na ngote comment est-ce que Hollandi vraiment discussion ya loi électorale o eza koko ba eza déjà na commission PHI Assemblée nationale. Merci maman journaliste. O nazoloba ezuko engagé kaka ngai eza tant que analyste nazotala makamba politique mboka na biso ndenge zokende bato ebele na kata politique comme ça di folklore ça dit que na sala kaka likambo moko pour na peuple mona que nazoloba mais en soi ayebi que ekoboutir na ngote et est-ce que ça bien te au lieu de passer na éducation civique ya peuple parce que c'est tout à fait normal tout ça la première élection en 2006 tout ça en 2011 en 2018 peuple a commis kokola Romona même dans les choses quand même à beaucoup on a pas mesana na système électoral tant que ce soit même 10 cycles mais 11 cycles mais Romona biso na chaque cycle peuple a besoin maïle peuple a besoin maïle alors yo biso le to coli ça peuple toujours qu'il na élection au Canada 2006 na 2018 majorité ça na parlement majorité ça na FCC majorité ça na FCC biloko bazo ça la biso biloko union sacrée zanine Ils nous avons dit que majorité des années de mokonza boka aza tellement mwana nkoyi ayebi ba piège ni ba tchelaki ba konzo ba kenda ba ba ke non de to sali boye pas trop que na ba dissolution to que na ba double mombo ko sala nini il ko paralyser mais il est tellement politicien ou akoli na kati ya makola leader monene ko le tensekedi asala terrorisa mingi bazana union sacrée na to yebi bango bien ya ngo to ba to zela bango na sei na pep na élection to yebi bango bien ke bana ba to union sacrée ou bas de FCC si kotala tant que tu na San City bato basala ki constitution basala ki non basala ki pe loi électorale ba yeba ki batale ba bia neto sali boto tia garde fou to tia garde fou na autre année loko mona ebisa nazo ka bazo ba bike ba pekisa moto suppléant azala membre à famille teni papa maman na yeba moto a tchelwa wana tout en on a miso. Donc dans ma famille, il n'y a pas déjà compétent. Il y a beaucoup de gens qui sont compétents. Ça, c'est cas OK. D'abord, dans le conseil de Torah, par exemple, dans Bandaga. Donc, tout ça, dans Bandaga, attends, ça peut compétent. Et je dis que toujours, il faut une partie. Je crois que c'est ça. Bon, la carte partie compétent quand on a. Non, bon, la carte partie compétent quand on a. Non, bien. Il y a à manger. Vous voyez, c'est ma cas où on combat incompétent. Est-ce que des compétences manquent dans la famille? Comment vous bloquez le baguette? Le coup là. Maman Naomi aza ministre ndeko nyako koma pe ministre te pour répéter ce ko mara ya batu moko to moni yango que ndeko aza na son provincial to moni mususu na national mwasi kuna na Sénat ye moko et moi comme pe ministre tezela na ngina koma siko mona garde fou yango moni siko Kabila moni Kabila le mal congolais aujourd'hui c'est Kabila ya on a la chose comme on Kabila nous a causé des problèmes là c'est bien ba groupe na union surtout les lots de ngano to zaki na France les peines à Zalaki Nani. Le président Nani était à Front National. Si on a un dirigé Front National, Marie Le Pen, il y a une France qui a un problème. Il y a un qui a un problème. Tout ça, on a payé un royaume.
aucun autre discours sur le baquet, binoka famille ne peut pas roi. Ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. S'il est compétent, ceux qui par exemple dans les compétent, papa peuple, élection va tricater, élection valable, bah tout le monde que non famille peuple va voter, papa ministre, papa député, va voter moi na yobo en point. Si ko tala côté oyo constitution ça là qui on a vu ba note à G23. Au moment la paix bango moko bazaka la carte de bongi po. Moi j'aurais préféré ba loba. To zonga na loi électorale à 2006. Pour nani Kabila na baninga na ba trouble qui sont en 2006. Tant na biso exemple moko. Na 2006 ba lobi. Soki mutu aza eli député. De ba yebaki que folio de ça la bato. Oche mona na oche mama na oche merci tcha. Mais soko za député une fois au pays poste ministériel au kozonga les sous député na vite soko yebi eloko na 2006 au sai chomoko non au passé vraiment au passé no mini député mais ba comme tant gouvernement yo ki mutu na lobi o ngosa ce que eloko la ke ngana kende ministre pour moi na nga remplacer ngana nani babi merci est-ce que vous assis que au ça 5 ans na ministère wana ou habité bakolongo na bino dans zina ne basali so ba bomese le kolo sali shokende na okuna merci mais yebaka ke balongo dans 6 mois balongo dans zina ne okozonga les sous député ete oyoke bato mingi na 2006 basali ba force manœuvre te otali neti konso sala ki pourquoi bazonga c'est lokwana te tala lokwana e pekisa ki bato bina tali ok bena gouvernement kuna ina ne balongo mona na tika la kuna libela una bato batika ina ba et sali ke sibena no chaki mo no ta vana pendant 5 ans ezala ki parmi ba iloko moko amike konso atalaki ke na kopekisa mutu ndenge nini soki baza compétent ba koza na bango mais na tia iloko wana na biso ke nous on a vu ça en 2006 et banque ça qui va député bele ba ça va vous manœuvre atali te na bana na députation na je suis ici na 5 ans que na sazardé na gouvernement mo na kolongo dans zinani mama na mpona ba kozonga sa moté par exemple des tout ba kozonga c'est la biso moté pour nani ba mba okena makambo ko skona biso pourquoi makambo na aussi mbaté au moins groupe tout ba changer loi électorale à 2006 au batala qui va me faire ba kontra il faut passer la son ba sei il faut passer la biso ni pour ba déjà que ndenge ba leki na 2006 na 2011 ba kolekate ba tripatouiller parce que groupe wana nyonso bango ni baza majorité lelo tala bien au moins groupe tout ça qui na PPRD na FCC o ba bebisaka droit électoral oyo bande ko jeter ba baza la raison mais au moins le loi bon va changer parce que pour loi changer ba ebi schéma il faut que l'ensemble majorité ba majorité on est dans maboko ya banani et maboko FCC ce qu'on pourra poser na bino lobo biki le kalangote comme na yemo ko na no président Mbosso ba na tout baza ba to FCC tout bango sur mboko za ki na l'union sacrée il faut le dire l'union sacrée wana obi soki normalement ba landa loi mino il faut longo ba député comment yo mutu ba voter na groupe regroupement moko ali na katika da mando comme na regroupement mususu mais ce que sali ba fait moko politique moko nzatali que te au lieu to kene na ba dissolution et ben na makambo belé faisons avec ça on veut toujours ba bananion surtout ya Tshisekedi ya président Félix Tshisekedi ya papa Etienne alors ba na biso loko moko to ko sala na moko transition sans Kabila au moins loko 5 ans et ça dit transition sans Kabila c'est-à-dire que tout a été tripatouillé armé na biso quand président Zolo ba que FARDC nous tous en baninga na ba contact sur na est tout le bité que tous en des mèches na bango mais nous sommes des politiciens ozo bano abinde arbengo mabinde ko biso pambe tous ba mai chaque fois to bano ça démarche vers armée congolaise pour biso que bazo taquer biso na FARDC obi FARDC ni bombalo o FARDC mai na zolo o mona na habité so banta mo bimba batami tout bango mikemi ba Rwanda ba kamata bango ba latisa bango na accord global inclusif bazalaka ba soda ya Rwanda ba bunda na compte RCD ba imposa biso na bakasi to komisa bango ba congolais nde ba ndo mona bato lokola ba Bosco Tanganda ba Jimu Tebusi ba ndo ba tenia ya Arménie so vous t'avez ba bunda ba FARDC mais n'est-ce pas fallait qu'on nettoie armée avant merci maintenant que na état de siège pourquoi qu'on kende après que le baké ça qui on nettoie non maman je ne sais aucune logique na peso eloko moko na lobi na kati ya FARDC oyo Kabila tikela biso au Félix Anganité au Kabila tikela biso il y a eu des bataillons rwandaises mais Kabila Longo il y a 3 ans non Kabila a Longo bon quand pour le but aux en état de droit na kotanga combat général Moussouté ngai je Moussous na banaka to ça marche il y avait un colonel il y a police je crois il y a une élection en 2016 tant bazone ngaba ça la rapport donc to ça tout tika nini batida bato banaka bazoyoka batida biso colonel moko ça la kiona il était l'adjoint, il y a colonel, il y a général. Mais c'était le tout puissant.
papa utali kaka na boto bengi mona mukotuni wana zana abaso kwande kambe ba ko juger mutu na bote ina yaki pembeni na bisa binde ko moni yo to yebi ko za wande yo za wande te yake obota parce que baza pe sorti ya ngomba dikamongo zo senga vraiment maleme malituke na pe brutalité na bi yo za wo na zo na boto telemi ma devant bureau seni parce que si ba téléphone na le côté na bi yo za wande te ke non to va expliquer obota maka te yo ya ko ngona kimukolo ozalaka soudan na kuna le pana bino bo sima manuki na excès de boya pour ngombiso mais un jour au monde. Et monsieur comme na suka ndeko toto lokota tokei moi na 4000 mingi ya kambo etali est loi électorale pe bon na bon ce qui ça un message mo relancer la population pour aussi ces émission message to relancer la population ezali que population azala na kimia mboko ezokene malamu si chaque politicien akoluka amatisaka banchère na ye pona ba mona ye président Félix aza d'abord un atinate à reporter l'élection parce que yé moko ayebi ke élection o yabima président parce que pays na biso so il faut ça ba mission appropriée faut la qui ça peuple ezalaka gérer na ba niveau ezate ka pour muta président za nzambete na 2006 na Sun City ba evitaka les présidents tout puissants ba sala eloko moko donc so ko forme l'état ba benga ngozaka moi hybride o assemblée ezana pouvoir président pas na pouvoir alors akutana na parlement moko o ezalaki ya yité c'est-à-dire que le président Félix a gagné président de la présidence, mais à côté d'un parlement, je pèse vraiment 70% de nos banques nommés. 70% en élection, 70% de tout le monde est nommé. Et héritage à ma alors qu'est-ce qu'il devait faire? Donc pour le président Félix, ce qu'il faut même que l'élection soit à l'élo, pourquoi azwa sikoyo majorité au peuple européen ça biso vraiment que ya éviter que la majorité mo kuma ko defa pona comme ministre il faut imposer été majorité na idéologique nanu oyo ki akukumba lango mboka ndenge okumbya ngo peuple azala kimia oyo connaît l'électoral mutu moko azana tina a tout ça 5 ans to compter en côté tete to compter en côté ne bon ma comme belé 5000 na 5 ans compter lelo ba régie financier non au compter en côté pour l'année mais ce qui même lelo tu arriver quand même pour récupérer l'état de ces gens au monde là tout ba gratuité enseignement et ça ba qui autour à partir à mandat oyo certes ndé babilo comme mususu moyen to sala yango tenga na kopeso par exemple nga za ina bande ko ba bien on mais papa bino bolo bakaka boy tangu bo za kia wana ko ba likambo go pass mais tangu bo kombo tika go pass oui to tika go pass na nga mabete il faut tozonga to tuna ke go pass wana mbongo na basala kana ngoni mais le gouvernement passé basala mo regard moko boye ya soki ndenge nini ba defo ba mbongo moko ebele oyo ke mbongo wana efuta ngo directement mais to yemba na moko covid to kasa ngondele et ça bisote ça dit il y a d'autres choses on a bien on a ce go pass on a tangu la Félix mais efuta na mbongo nini efuta ka nyongo regard moko but so tanto ya bo mona ki ba créer ki société d'aviation mais ce que ba biso monta ba somba ki monta ba zoa ki avion wana ezali monta on a normal ko soma nango 3 avions sika mais ba sali bino sous-poutage bana a noiré te bino sepeli mais il y avait magui na c'est mais ce que ya kutani tango ba avion ici ba sali nango mabe asalani donc ça dit qu'il n'y a pas que des noirs mais il fallait qu'un enfant du pays a se sacrifier en dimaridikid au moins loko Jean-Pierre Bemba ndimaka na 2006 wa lo ba na bino ke Nandimi n'a accepté l'inacceptable. C'est ce que le président Félix accepta. Il fallait quand même quoi arriver, quoi arracher Moka. N'a pas beaucoup ici que c'est là que les pays n'existaient plus. Mais les lots. Mboke Koufaki. Mboke Koufaki, et Komiko Zunga. Et. Zola Mouka. Makasi. Congo Zola Mouka Makasi. Maintenant, nous, le problème, ils ont dit que peuple, na sani naïe, n'a pas senti, on te met tous dans le kiss. Tout ça en convalescence. Qui c'est le côté de l'Amzoto? Très bien, on espère que d'ici 2023, qui s'en le compte pour la population. 2023 Moussika, 2023 ça Moussika. 2022. Non, 2023 ça Pembeni. Il faut pas longola n'esprit à peuple que mboke ko bonga na ndenge olingolo ba dans 2 3 10 ans. Donc on a repéré na pour la soukisa wana. Il y a conférence mo utako elekaki awa. Rapidement ouais na tango ya ministre olinga ko azaki na transport kala ba embouteillage ba mutona bisa espère on habite monika na Kinshasa pour que embouteillage na transport comme facile il faut Kinshasa kaka a utiliser transport autobenga terrestre a utiliser ferroviaire na rail et puis utiliser téléphone ya mai kana kin ndoko mona suite okukisi ba biloko na ndoko mona biloko belé ça donc ata bosomi ba bis ebele tant somona ko ba bis parce que ba tutu bazwaka
est-ce que ça allait là raya on a nous biso moto toujours assister tant kabila o teka barai non surtout ata le fait ça bazong ça barai donc mutu fa bana mutu neke embouteillage il faut raison il faut train comment il faut bise comment il faut pemba ton so avant na maluko azu ma bateau na tongo wa bateau ngena bango tiga central ba kiti ba 17 bazong mais allez l'autre bon pesa temps mais il faut chaque année tout le monde a combien de temps? Oh, même 30 ans, même 40 ans, mais au moins, chaque année, tout le monde. Il y a l'autre biso de l'autre zone, mais si papa a 70, 60 ans, alors qu'on a gombé, on va être flou. On a banzama ça là, mais bandima qui a mot, c'est ça, fait biso de l'autre, mais au moins, tout ça, c'est un mokonda. Chaque mandat, pourquoi tu mandat 5 ans? 5 ans, tu vois, toujours à calamité, tout ça, ma cambo, tu peux sur le bien aussi, bakoloba. Toujours les candidat président des pays, c'est déclaré, biso tout ça. Pour la réélection à chef de l'État. Mais tout ça, dans Makambo, tout le Très bien. Ce qui ici, Nande Koto, le quota, quelque chose a tellement éveillé que tu as abordé, nous sauté. Tout le monde dit que prochainement, tu as et sous poto le Béali Kambo. Il y a Mboka, Congo, po, ils ont racisé Nabiso, Bande Kobalandi. Merci, Mingande, Botima, qui est tout Nabiso, Kozalawana, pour Nakolanda Biso. Merci, Nande Koto. La peine à c'est là, merci, Minginde, ils ont la peine à la soukate. Ou yambara biso na ba émission musu approprié poto e ba siko to komi na tango yo to banda soko te ya ne peuple to tika pa discussion to no te ya peuple éducation civique na tango comme siko tango éducation civique mutu fa comme na niveau qu'on parle que na même famille to koza la muta PPRD muta IDPS donc kama te soki o ba luba basangani kuna po basa la partité basangani po na tango so iloko bunga na simanda ko mais na kati wana bandi makena kata ba luba IDPS fazala muluba imperi fazala muluba ne do babanga te ata oki o bangala basangani makamususu mais na makamboka divergence faut izala na libota même ngama na komema candidat oyo yana ngama memi candidat oyo ba choc d'idée to bisi candidat moko to ndime biso tout donc somo ça la kate so ba bike devenu non c'est fini to suki si awa bande ko banandi to kutan très prochainement na invité mon sous toujours avec le même plaisir tika tenzambia benissa mboka na biso République démocratique du Congo bye.